esengo toninga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui ya mokolo mo lelo ezali bongo na ndeko moko oyo toko kabulala epenza makambo oyo ezali koleka la République démocratique du Congo na banzi bino soboko yeba yela tango ya kotanga kombo la po boyebi ekazali bongo mobondeli kasi bandeko balanzi boyebi pona ni tosala ezui na kati ya chaîne ya Libération pamba te kuna nde tolobaka nyonso oyo moto akoki koloba kuna nde penza tosalaka kotia litono na nzete po ete babenga yango i topé totiaka le point sur les i mbote na balandi nyonso ya ezui pe na babonné na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement la chaîne de la Libération beaucoup za la décité pe merci la bilobato biso za libako ya ko partager be mission ya ko liker ya ko tala yango du début jusqu'à la fin pe ya ba commentaire ba suggestion tikanzambe ya lola apambola bilo ezui ya lelo toto simba nyonso bande ko langai pamba te to ko tia mwanda boya ba vidéo to ko lobela ba vidéo wana to ko kundola pe ba vidéo mususu to ko zonga po ete boyeba ekolo bwa biso ekomi esika nene tokeli boso tokomi na mwandambo tope tozindi tope toali na kati peza elubela o toali komona na te kasi ezui ya lelo lazanga moko te bandeko ngai tozali bongo na Junior Mboma na banzi mwa kala akomona na te akimi biso kasi lelo penza toyena ye po ete toloba ezui tika bongo na pesa ye mbote pamba te tomona na kala mbote mwa mboka mbote molobela mboka bonne santé nano tozali bien que makambo ezaka kama kasime nangolo nzambe tozali kaka vraiment esengo na na liboso pamba te na moni ete langage ya 2023 topi ya maponami elongwe na minoko la bilo pamba te ezala ko umela seni enfin seni ekei nango epai ya bato balingaki yango pamba te tokolobela pe mwandambo bakambo ya bakimbangiste pamba te zaka pe ecclesia moko oyo baloba ecclesia mema prophétie ecclesia oyo elobaki 4e président akozala yenda koya kosikola makambo ecclesia oyo e bato mingi batiaka ngo penza mwametu kasi ecclesia wana bango balobi basolicitaki bango babengaki bango ebongo bango bapesaki candidat na bango ezali bongo kadima sikoyo boyambaki yango lolenge nini pe merci encore une fois la changement tokotala na wana. Merci maman Océan, tu as les bossons na pession na nombote. Et na pession ba encouragement makasi parce que vous êtes belete. Ya comme on a une dame ko sala makamba boye, elle qui même ibali. Na moni amélioration quand même vraiment. Je vous encourage et puis na ko senga nzambe apambola yo pour musala ko ke liboso. Merci vraiment. Na li ko lo ba pona likambo etali maponami. Biso ba kongomani to ebike ko banda mukolo tozwa lipanda. Tina mukolo lelo 61 ans totikala na kosala maponami malamu te. C'est pourquoi beaucoup mona mboka na biso ezwa ko avancer te. Nayoki obandi robino to yeba kotala ndenge mboka komi to komi liboso to tozana katikati ou bien tozo disima. Kasi na koloba na yo na mbala moko keno toke liboso te tozana katikati te tozindi siko na libula munene. Et ko senga ben fort pona kotombola su Congo et bima. C'est-à-dire pour le moment, à tu vu président Sika pour accomplir Congo l'état pour esengeli et appelle des choses. Nous sommes en Kabila na chilo mbato baluki makambo oyo. On a les kamotali semi maman Océan na kolobana yo que non. Selon mon opinion, nous n'avons pas besoin d'aller aux élections. Pour comment na makambo boye maman nangai ceux qui tondimi to que l'élection, il y aura des gens qui vont mourir subitement sans maladie. Savez-vous que tozana batu batikala na tension il y a 2019 tilelo. Et puis tango bako bakisa batu tension à 2023, il y aura des AVC. Batu bako kufa pona makamboka yango to senga ki boye. To benga na miyibi ya mboka oyo, to benga na benemi ya ba congolais. Bazala mopanzi, to yeba kosala ndenge ni tokoki ko benga ba congolais oyo bazana makansi malamu, ndenge tokoki ko benga ba congolais oyo bazana vision ya mboka na biso. Après tout élection. On ne refuse pas des élections. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Oyo et que non mutunyoso aza libre ya ko kende ko pona kanda oya yebi. Mais ezala na ndenge ya tricherité. Denis Kadima lelo soki kimbangi sa yebisika ki aza candidat na bango ekoka musangai. Et puis na yo komona que oui, lelo religion malamu tikala te na mokili na Congo na biso. Comment? Papa Simon Kimbangu na combat na ya sala azako bonami mimi pour la population. Mais tu es comme on a battu oyo baye ba soi-disant ba descendant Kimbangu baza soifé d'argent.
na 2018 tango tu le moyen ko yiba maponami to yeba ko komi na 2019 2020 c'était prévu bâtir la biso Ronsard Malonda tango baye ko pona biso Ronsard Malonda na maloba na bango baloba ki Ronsard Malonda c'était candidat ya Kimbangiste mais na ye komona bato et c'est baye ko changer maloba balobi Ronsard Malonda wana azamu nani Ronsard Malonda azamu to Kimbangiste to telemaki biso banso to boyaki Ronsard Malonda lungwi baya kozwa Denis Kadima natamba bimisaki Ronsard Malonda Denis Kadima saki na SCC selon information ya église protestant lelo yo baya koloba ke non Denis Kadima akomi moto Kimbangiste mais bato SCC ba déclarer que non na ta ya Ronsard Malonda Denis Kadima saki moto ya SCC c'est-à-dire mutu moko azo prier des religions isalamakate to ye komona ke non mutu oyo congrégation to église ndimami bako sangisa te na mindele ba kokota parce que église Kimbangiste ezaka na Afrique mais likambo ko kama na komona Mike Amer ko kenetina nkamba pona kondimisa bande ko Kimbangiste bandi badelika te mais bango église bango eza la monde entier eza partout dans le monde église Kimbangiste eza église moko église babenga ngo église des noirs etali kaka pona eza église des noirs eza pona ba africain selon ndenga na yebi na tikala komona te na kotu na moto ebisaka ke États-Unis na kati États-Unis d'Amérique ou bien na kati Europe ou bien Asie na Asie plutôt église Kimbangiste eza na pays ni pas ko ebisanga te mais bazalaka baza un peu partout Europe n'empêche merci beaucoup ata bazali mais Denis Kadima ye komona moto ade tendance koto ese salobi azaki motu na ye koto église Kimbangiste lobi baza motu na ye oh bakosa lelo ko wana te mama na ngai lelo po mona ke non Denis Kadima za moto ya bimi na poche IDPS ndenge boboyaki Josa pa uta na poche Kabila yango nazokende tolobaki Ronsard Malonda aza moto ya Kabila pas question Denis Kadima aza moto ya Tshisekedi pas question mais na ye komona ke non IDPS bakomi ennemi ya Congo mobimba pourquoi tango boza ko proposer biso moto bolobi moto ya biso to pesi peuple a sepelité basala kani batuna ka via peuple lokola boboye bolingi to cha nani parce que c'est population moto a voter mais na ye komona ke non kaka une fois peuple a boyi Denis Kadima ba destruction bandi j'ai vu des églises kokoya ya église catholique na kati ya Mbujimai to tunaki bango pona ni bosali ba violation ya bongo balobaki ba répondaki selon Augustin Kabuya lobaki non eza bato ya peste eza kaka ba infiltré moko boye na papa soki eza ba infiltré ba église catholique eza partout dans le monde eza na Congo mobimba pona nini te Équateur ba keboka église pona nini te Congo central ba keboka église pona nini banduni te pona nini Katanga te kaka Kasai c'est pour dire que c'est que Mutuwana azaki na poche na bino pour boye ba suko za contrôle ya seni ndeko Chilombo asali donc tribalisme ye très dit na kata mboka na biso lelo soki na tangi tala elo kwa sali ayebi bien que non seni na justice nde mutu endimisaka seni même ya lokuta po mutu azala azui justice a komisi ya ye soki nazui ministre ya justice aza ndeko Félix président ya cour constitutionnelle aza mutu Félix président ya cour de cassation aza mutu Félix procureur de la république aza mutu Félix procureur ya parquet Matete aza mutu Félix ozo comprendre ba président ya ba cours et tribunaux nyonso bazwa bato Félix nyonso wana po à contrôler justice awa siko alingi pe à contrôler seni mais tolobi le pays n'est pas un pays d'un individu le pays nous appartient à tous to kolinga te posséder makambo oyo muto aza kolinga et que volonté peuple ezala tolobi pas que soit Denis Kadima pona biso tomoni boyi consensus nde yango de solution mama na ngai lelo soki tu le maboyi consensus ngai ko kamusa ngai parce que consensus nde yango ko sangisa ba partie prenante nyonso ba pesa makanisi poto pona muto malamu peuple nyokami mingi peuple donc a wumeli na souffrance lelo na kati ya mboka 95% chômage mais premier pays na Afrique na richesse mais soko tali budget o biso toza nango na Congo kokolela yango tolobi makambo asenye kosimba te mieux vaut to senga révolution to sala soulèvement ba miyibi nyonso bakanga babakende biso to tikala na ndenge na biso matondo mona mboka esengolanga vraiment ezali pamba te olobi vaut mieux révolution soulèvement pamba te na mapona miatanga ye na mona ka tokozwe lo côté parce que lelo oyo ngana ko senga maboko na papa Valère Mangituka na Sa Majesté Ntino
bomeka kopesa ngai espace to meka koswana bilo parce que bino nde bokendaka nkamba bino bokendaka nkamba tango bokendaka nkamba ça veut dire bokutalaka na papa Simon Kimbangu dialoga na soki kiangani soki papa kiangani mais papa wana alobi candidat na bango ezali Denis po bakendaki baconsultaki bango bapesa candidat na bango Denis chef spirituel o ayebi Congo o bapesaka ba prophétie ya Congo mais na nzela na bango baliba boma Congo yango na bibo pesaka na maboko tango bokena na nkamba ezaka Simon Kimbangu le véritable Simon Kimbangu le mvuluzi mtatinda kabino na nkamba to ezalaka kaka bino bozali nde bakimbangiste parce que comme on a déjà bango na maloba na bango basali pe bzoli loba na TV mobimba bazali parmi ba destructeurs ya République démocratique du Congo bali parmi église ou dans la République démocratique du Congo alors ngana yebi président Valère Mangitou kabilo bolingi libération à République démocratique du Congo sa majesté ntino bolingi libération pourquoi associez-vous na batu oyo balingi komema Congo na mobunga pe na libebi ndebo pesanga maboko na sengi bilo na nzela tando yeke ndeko na ngai to pousa na siko vidéo o elobela biso na likamoko ya bakatange bokoyeba papa oyo oya banda ekoloba makambo oyo pourquoi totala simatozonga Katanga ni yetu jambo yana watoto ya mama. Par conséquent, monsieur le Premier ministre, les Katanga ne collaborera pas avec monsieur Etienne Tshisekedi. Nous le disons. Là, tu l'as dit, tu l'as répété, Etienne Tshisekedi et les siens, ce sont des biloulous. Ibalani, pas biloulou. Tunaitika politiki yako ya kusema musiki tuna prefere de loin kusikilizana na Mobutu ke kuitika domination ya Bakasai hapa peto hapa tunakatala. Tunayua asema hatuna batribaliste, hatuna baxenophobe, hatuna baseparatiste chez batoto ya Katanga. Mais le monde entier, l'opinion tant nationale qu'internationale doit savoir que nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes de l'Équateur, de Basaï, de Bandung, de Kivu, de Maniema, pas Kabiloulou. Alors, est-ce que Bakatanga n'est pas tribaliste? Est-ce que Bakatangani va séparatiste? Tunataka ile pancarte inasema hivi. Wale zali papa auti kokufa. Bato ya Katanga. Ye kuna azalaki rebelle na ebite, azalaki nani pona troupement amemaki, mais ya lobaki azana problème na Équatorien te. Azaki na problème na bato Congo central te to ya bandudu te mais problème na ende alingaki abengi papa Tshisekedi na koma moko bilulu alobi bango balingaki bango te siko tina alingelaki bango te toyebi te est-ce que ça l'une des raisons te oya monaki peut-être musika ke papa Tshisekedi na ligne na yeba ko sala Congo un jour boy yango ya yinaka ye déjà parce que maloba na ya ataka ki mingi makasi na kundoli video oyo poza kolinga kolakisa bato lelo oyo Congo soki tolingi to pesa papa Tshisekedi moi place po bande ko babaki na zolinga kolobela ete ya za Europe ya Congo yango na babaki na tuna wango bongo to lekala makambo susu kolanisa ba video place ne to ko pesa papa Tshisekedi na famille na ye lelo na Congo maman Seya biso tozali ba congolais to botami na Congo to kokola na Congo to komona makambo eza kolika et puis tozana expérience mboka na biso soki mabe ezali to yoka soni te to baki mabe eloko ezo bomezani ba komona ke mabe ezali olie ba bisa mutuke
eloko zo saleza mabe bato bazo encourager mutu na mabe wana yango mboka ezoki ni musika te lelo yo soki omoni katanga ekomi kosala ba makambo boye c'est parce qu'ils ont compris au vidéo na cheli bilo ya kala yango na ebisio ils ont compris mission oyo eza mission ya kala bana na tamu butu mboka oyo eza kolinga ekabwana problème toza nango sérieux yango wana maintenant tango bato baye photo bunda mboka na ndenge oyo ekopesa peuple libération mais to bunda te omoni lelo na kolo bakeno mutu atuninga ke na ba journaliste nyonso ya Congo yo linga nani même si mutu wana aza na ba avion na ye na kolo bakena linga mama océan pourquoi na yebi ke mukolo mama océan kozwa ngana konyoka mati mais soki na ndini mutu loko aza na mbongo na ndima ye po mukolo wana ko encourager ngai na tambo ko boya tiki ngai seke na sali mabe to lo baka eloko oyo ko fongola peuple mutu moi je dirais ceci papa Etienne Tshisekedi bako benga ye opposant nani héros national na mécanisme ni na ndenge ni na to ko benga na papa Etienne Tshisekedi pe asona na ko benga ye héros national babi mtafungoli bilo misu non to lobi boye papa Etienne Tshisekedi azaki mutu oyo azako loba na ye mais na sima nango kuna mabu ezalaki autre ko bimisa liboso etandiki te deuxième des choses canal oyo ye ko komela biso ke Congo comme balkanisé soki na tangi batu IDPS pe na kati azali OK c'est que ba lignée ya papa ti yango na sokindi maman soki na biso même liwa papa Etienne batu ba okamwe combat oyo ya koboma papa Etienne Tshisekedi banda depuis 2011 combat ya koboma papa Etienne et banda depuis 2011 famille biologique na ye na kati tala bato bazo sala makambo yo ngai soki na ça va nazoki o ezui nazoki bato oyo basali ke ba contribuer na partage à pays soki na tangi ba parti IDPS na kati azali na ta Kabila zo sala makambo wana IDPS azaka opposant era yebi ke no balkanisation ezoya nini ezangaka po sa peuple mais na ta wana na monaka Adolphe Muzito merci beaucoup le patron de Lamuka bisika okolanda ngai na mona ye alobi le Congo ne sera jamais balkanisé et puis soki ezana mutu atikala koloba makambo balkanisation ya pays na biso c'est Adolphe Muzito wana vraiment photos à la vérité c'est ça la deuxième des choses Kabila pe aza mutu akosambela te c'est un grand sorcier Kabila yena mission ko kabula mboka na biso akomisi pays na biso a multiplier ba province yebisanga oye kokuta pays na 11 provinces yo multiplier comme 26 provinces posta na ngoni aka aiba umalema yango nazokende ayaki po alo bakendo lokola mayele ozo tambola boye ekozala vraiment ekozala makasi poto partager pays tika to komisa pays na ba province beli ere ko koma trouble bakolo bakendo Congo eza munene bakambi ya kokoya kokamba bango bazokoka te tika to sanini to kata pays ko koma parde ba obake kuna ere ya fongoli nzela Félix Tshisekedi nde mutu andima accord wana ke na ndimi pona koma président pays ezala ba balkanisé les seules choses oyo endimi sa Félix Tshisekedi akoma président na mboka na biso ezaka ba accord ya ba sensibilité ezaka accord ya balkanisation mama mutu akosa biso azaki donc soki andimaka te mais comme c'est bana ba pesa yete andimi alobi oui moi je vais balkaniser le pays pour votre information soki natali est du pays lelo mais nakende sou musika lelo balobi ke non est na biso soki bato baza kokufa c'est parce que armée aza makasité mais lelo tozwi trois sortes d'armées différents namoni ba Tanzanie bazali ba Burundi bazali ba Américain pe baye mais pourquoi les gens bato ba kokufa kati lelo simba maloba na bande kolanga botala bato oyo na frontière ya République démocratique du Congo ba arabe ba ekoluka nini kabuya l'homme puissant ndare ndare kote do ngade na de ngade sa ko ngade na kido ko ri ngade 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 ngade
warga muslim wana tadid al-badengil wali min al-ada guys Assalamualaikum muslim. ah Continue non papa. lelo yo tozwi ba militaire ya 3 pays différents balobi no bakoya po basi sanzala na kati ya mboka mais toza komona les mêmes bato wana namoni ba américain baye soit disant ba militaire mais baza koya na ba valise et puis dédé bino bolobi pays eza na mbongo te or toyebi ke non soda oyo étranger soki aye na kati ya babele na bino fo bopesa salaire ya double salaire ya pays na ye bino bolobi mbongo eza te na 3 pays oyo bino bobengi ba militaire mbongo kobima combien or nayebi na États-Unis militaire moko afutamaka na $2500 donc sikoyo soki aye awa fo bopesa na double ya mbongo na ye $5000 soki baza 1 million bopesa bango combien et puis baye kosala ni et puis musa baye kosala babimeli wap maboka na est mama nanga eza likambo nayebi soki bato wana baye na mission ya kokabola mboka foto fungola miso baye ADF aye kobundisa basoda na biso babomi bato basoda na biso baye soki si plus de 60 militaires et puis bapusi bango bake massacrer mboka moko mais basoda oyo babengaki baza wana eza kosala pasi ndeko Chilombo tu auras un grand problème dans mboka oyo papa na ngai mikosana na yo sala nyo nyo solingi mais mukolo oyo ezali peuple à côté lemela yo mayele kosila yo et puis toza musikate j'espère toza ki na yo lobby au mona ki ndenge mokonza saki apesa biso précision je vous dis que cette fois-ci les choses vont changer tolanda lokuta ya bapolitien mboko te tolanda maloba ya sukali ya kozanga misala mboko te mais toni zongisa ba congolais pour trouver solution mboka na biso. Merci mon mboka bandeko balandi to ko kendele bi kasala maloba la monoko po ezu tous on maloba mokie o ya bakambi bazoki mo décision et bon tozonga kabu ya l'homme puissant. Les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple. Merci mon mboka malobo pana. Mokonzi mboka Martin Fayulu président Eli Aigle supérieur. Ah mwana mobali yo. Bolingo yango yo. Yango na sengi na ba animateur oyo baza sima Martin Fayulu.
bon lakisaki mobali na bengi président Prince Penge na bengi Ale Bolojwa na bengi Niko Mayengele na bengi bino nyonso oyo bozana sima Martin Fayulu bon lakisaki mobali biso pe toza elongo totombo lekolo ba presse eza toujours wana mama Océan aza déjà disponible yango na yebisaki mokonzi ke mama wana kotika ka été mama wana aza très important aza importante te mais aza très importante parce que le lobo yeso ki bande ko belé ba komi ko benga biso ko loba boyi noto à partir na yo yango na lobaka na considérer ka yo makasi oyo alina yo te se kaza inemi ya Congo parce que ba chaîne abonde yango ezo pesa ba vérité ezo fongola mito abatu poto yeba qu'est-ce qui se passe mukolo wana atina kinga yi message malheureusement téléphone est baby vraiment bande ko téléphone baby so qui peine de comment quoi aussi maman na motema vraiment oso melanga téléphone d'auti na quelque chose na so ma téléphone parce que message il est quand na téléphone alors maman ayoka ki mokonzi alobaki que non les 15 photo bimanazila to sali les 15 pourquoi ils ont rentré parlementaire ceux qui ne l'ont pas cannabis so beba bato ba bebi sango za ba répéter vous comprendre na ye ko zo des langages oyo kogisami na bato nyo sacré constant di malobi bato baza ko sala massacre na est du pays ba député ba yebi or avant constant di maloba mutalo ba liboso mboss mais ces gens-là n'est pas interpellés plutôt oh ngai nde naza boso na biki non na yebi bato bazo mabata est d'office po ba bengi sanga ba bisanga tangela biso ba komba bato wana soki na tangi ba komba bato wana seke ngape na kati nazali mais bino ndenge ni bozo ndima makambo mboso lobi na yebi ba député bazo babatu kuna constant ma ya lobi na yebi ba député bazo babatu kuna boutique bango kinya radio silence lelo ba vérité ngone yeko yebana Jean-Marc Kabund na Gentini Ngobila ezo inda bango ezo simbati parce que y a des maman ezana makambo ko ezo sama na mboka oyo Kabila bengi Ngobila tikana no Kabila lobi na Ngobila boye ba bien ki aliro tozokini 2023 ce qui te parce que accord ya Kabila na tu le mandat moko c'est que ce qui te doublé mandat oyo ce qui tu le bazui mandat oyo c'est que mon ali kazu mandat ne fort na yi le ko la lira bataille de pesa ko kanisa Kabila ko kindi et puis ko kenda Kabila ba uza molongo apesi ba animateur ne nyonso moral ce qui Olanda ki yoka ki mboso so saki ba confesseur religieuse boke dialogue oye pango donc azolo belo komoko sikoyo Jean-Marc Kabund olie kalo makamuna ndenge sengeli a vulgariser alobi non qui ne na banda kala banda kimbuta etikala ko sa propreté qui ne za salité et puis de tant bino boza ko cha batona boye ba teke ba boza bato Kabila maman nanga na bisaka yo keno pouvoir ceux qui osui président nyonso makana mboka ceux qui abimi ba député pe na yeba ko bima ceux qui omoni ba bimi si président ya parti mususu ba député ya parti mususu muto na bimi ta yibi bokonzi yango lelo na tuna ki moko mokolo wana bi mais bino bonoba que nous sommes bloqués na accord FCC cash lelo séparation quota majorité bozwa ba député bozwa ba sénateur ba gouverneur ba ministre baza bino pourquoi moi que ça toujours bloqué awa lelo asengi les manima chilo basengi les manima lobi le pays ne va pas bien. Oh là, quantième parole, il y a le pays ne va pas bien. Mais il y a des photos bengana. Il y a des bisi ok, biso toza na méchant. Na éviter so kindo kabu ya bisi lobi na bambia baba abika ke. Alunga so côté nyakina kuna yo na so leka mabanga wana libanga wana so keso akaye. Minute mbe moi na bende ma ya moto. Vraiment. Mais azaki na chance. Mais azwa ki aye penza. Même ba soda na ye ba donc ma ye lesila ki bango. Et puis à commission qui a le kawana moni que nous a comme pemé la biso faut mon a ba multiplication à ba vitesse mais ils en ont le comme qui aza mutu moko nga mona ya za le côté to ko soyi yango na sengi ba congolais faut to télémisa to donc to matcha esprit ce pays mutu moko te akoya ko bongi na bisa ba bande ko nga boyike non to bunda pona kombo liberté c'est ça parce que lelo na lo bakelo ko na mingi tokolo bakeno Martin Fayulu muto akobongisa mboka nzoka nde zangai vraiment tokolo bakeno muzitu muto akobongisa mboka nzoka nde zayo ozo comprendre alors ceux qui te pesi idée to ceux qui te pesi motema na mutu muto saka mutu za mutu akoma mais biso to bunda attaque ba congolais amen tomi zongisa na donc na kombo ya kimboka na biso mboka to bundela mboka to bakeno on ne combat pas pour une personne mais tozo bunda pour la nation mobimba ceux qui tozongi na idée wana au monde que toza moko et puis bitumbo to kobunda to kozwa réussite
mais ceux qui t'ont commis que c'est partagé ba o ba bino biso toza bato oyo ba o ba biso toza bato o c'est que tozo landa ba profit moyen mboke ke ni boso exacté. Merci beaucoup. Yango na bengi ba congolais pour na zongi sa bango conscience. Ce pays n'est pas le pays de Tshisekedi. Ezamboka Kabila te, ezamboka Fayulu te, ezamboka Mosutu te, ezamboka yaba congolais. To bunda tate ba congolais potolonga. Le lo ceux qui tozotie la Martin Fayulu motema, c'est parce que tout le monde a que non azak bolingo o azaka nango. Maloba o azaka nango tout le monde a que ceux qui a commis présent, le pays va changer. Et puis il y a peu mutu ba fotaki. Merci. Attends qu'on change à 100% mais à kolongo la biso l'état on a niveau tozali à commencer biso na niveau mususu. Alors Martin Fayulu pose au pouvoir. Ils ont conseillé biso ba congolais to salini to bunda. Amen. Amen. Yango to lobi boyi. Fali wana. Azali na makansia bien, azana ba ambition bien pour atombola mboka. Maintenant ya kosunga ye po yazo pour pouvoir. Ils biso ba congolais. Na bengi ba congolais nyonso les 15. Faut makala matikala. Pour tout le matin. Parce que les 15 euros pour que maloba te tant que ba soldat ba koya tant ba koya ba lacrymogène to kimi lisusu toto se préparer c'est quoi la conséquence que tango to ko kende bango ba ko zonga ba kota te affronter ça la makabo mama oseya likambo na likambo za kanata nango to lobi na yo ke non lelo eza lobité et puis na niveau o le peuple a komeli na tension au peuple a komi nango mikolo yo policier azali le côté mokolo wana tozaki non a parler du peuple ba policier ba moni ndenge nazo motiver ba benga ngai ba bi osala makasi biso pe tozo moni le côté loko les mission recommandé bazo recommander bango bazo obliger bango pour ba ko esa matin mais ceux qui te ba yebi yango bien le peuple souffre ko colonel là le baki retour avec la colonel muta bête ba voilà to lobi na bango ndeko policier natalisa ka capitaine moko mokolo wana nabi omoni pete ozanango soko za quand même na Congo Brazza awa mais nous na bonite mais nous na mutuka na yo bana pe ba ko voyager mais yo zo télé la peuple chilomba zo yiba mbongo mutu oyo aza konier salaire na ye ma ko somba 500 jeep moko ko coûter 27.5 millions de dollars fois 500 mbongo et ma combien donc comme on a battu na parlement ba ko linga ba matsa salaire or ceux qui tozaka na mutu malamu akolo bake et ko senga na biso mutu na gouvernement to soustraire salaire na yi bon wana soki tozi to koti yango na banque et ko songa ba congolais mais lelo na koyoka oya koya o matsa biso 2000 oya koya o sala boye oya koya baloba ki ke gouvernement ba wario lelo pas même 6 mois passés Tony Mwaba a détourné 16 millions de dollars mais toujours mon ango biso nyonso yango wana babi likambo wana makambo eza ya biso na bato ya o batali makambo na bino babimaki na puissance ngai ndekolanga Blanchard mama oseya biso tozaka na motu te biso nde tozaka na peuple ce que moni politicien a commis ko pointer bato c'est qu'il n'est pas politicien aza mutu moko aye pona ba intérêt songolo pakala ce qui gouvernement wana ezaka malamu kwa nga sengi remaniement bon ce qui a sengi remaniement wana ezala gouvernement te na yepe na kati ko yango na biso ke omoni remaniement ozo senga wana eza départ na ye wana na lobi yango bolinga wala za makamba Kabila te bande kolanga po Kabila déjà la otaye ko flasher bino na bina zo luka makambo Kabila osala ce qui est comme propre na koyebisa bino mais déjà ndeko abimisi ndambo Kabila ba décider que bakoki kopesa Félix deuxième mandat te bazana ba préparatif on a yebisa bino ponga la ngakoya la kamalo kutete na bina finyolaka ngala zakala kota kapela mai boy donc bango bazo zinga ba et puis bomoni makambo la tindeli bino les source sire ba yela nzela ya Uganda bato bomoni balati wala ba arabo wala bala nzela Uganda frontière da biso wana bato bayebi Congo bato bakuba bakoto kula bomona donc bomona baonde bazoya ko se préparer wana de source sire abi maman c'est à belela parce qu'il y a un danger déjà dans la République démocratique du Congo et danger wana il s'appelle Fachi Chikungunya et sengeli to bengana ye poto bengana Kabila bande kolanga danger bozomona o bakoya ebele parce que bayebi Congo appartient à personne ni ba congolais baza ba responsable en mboka la bango te de Congo et Kabami na Moutounios alors tout le monde veulent tirer profit na la République démocratique du Congo yango moi na lobaki bo mekanga ta botinda misolo
poto silisa likambo oyo soki bayoki to chef na parlement bayoki to chef bandeko nanga ba o bazokota bakokima mais lokola tosala lokwa tozomeka mboka oyo kombezo ya makasi oyo ngai na yo tokokalisi kobunda te parce que tout le monde akoluka cha memi ndeko nanga siko bobundala nani kombeza ki biso la ba Rwandais botiki ba Rwandais biso la ba Ougandais bosimbi bango te lelo ba Arabe bango wana lelo ba Américain ba yeko vanda lelo ba Suisse ba ye lelo ba Français ba Belge na parle même pas ba Angolais lelo moi bi sanga siko to ko bana ko bengana ba nani parce que ba komi ebele maintenant les Congolais c'est pas avec qui maintenant nous battons avec tout le monde c'est quoi tele tumbala yo Congolais ko longa ndeni c'est le moment avant ba bengana Félix avant basala ye mabe biso to précédé parce que naza koyebisa bino que Kabila prépare un coup yango moni avant lesaki batula ye jour bango ba siège jour merci koyo naza koluka moko ona opesa bino eza kukao ndeko langa maloba mboka yo po tozokele baleba oui maman eloko wana lobi vraiment likambo nyonso ba partenaire bazanga te lelo soki lingo sala likambo fo ozana ba partenaire oyo bakopesa yo makoki na nzela financement pour epesa aboutissement na combat boza kosala wana amen mais soki combat partenaire azate combat wana simbaka te andeko na yebike ba papa nanga ba mama nanga ba ya nanga na diaspora bisika bozali vous avez besoin de retourner à vos pays mais ce qui vous bloque la présence de ces démons ça nous demande to multiplier per fort to benga na ba démons wana ndenge mukolo moko Martin Fayulu ibisanga lobaka il y a des Congolais au bazar en Europe en Amérique soki baye awa ba PCD dans 6 mois les pays vont changer mais oui bien sûr mais ce qui nous bloque bazo banga présence ya ba démo oyo alors bango po bakita yesenga na to kombola ndako salité nyonso bima to tumbi yango to zikisi yango ndako etika la propre herba koya to cheba kiti to cheba mesa to cheba télévision to cheba congélateur soki to yamo pa ndako mona ni bien OK les seuls muta ko kombola ndako oyo kokota ezabiso mutu oyo akotorchene ndako pe acha parfait bien po ya kovanda ezali biso alors biso po to kombola ndako na to kombola mai to kosomba kombo to kosomba torcho to kosomba parfait to kosomba pour que to kombola salité bima yo ya kolala poni malamu na yebi ke bozaka na souci en 100% pour la libération mboka mais loko bloka kabino descendre na bino nde ba to mabe bazali mais biso lokola to signa biso lokola to mela mbondo biso lokola to kabavi bato bakosala ke biso to sala ezabino voilà wana vraiment nazaka ingrate pona loba na kumbisa kabino na yebi obozali parce que mokolo moko bakotelanga na ndako nazwa atasa sans frapoche na ngate mais ma aussi asenga mbela na mona bato basonga ngai vraiment lokola bolakisa bolingo wana bolakisa pe pour le moment to bona mboka to lo bunda bandeko nanga c'est le moment ya benemi c'est le moment bopesa biso maboko calcul eza bopesa biso makasi maboko na bino na financement yango ndezo sala fierté à combat yango ndezo pesa libération yango ndezo pesa biso victoire na 5 na bino le sous pour la deuxième fois naza na téléphone te OK naza na téléphone te si y a une maman ou bien papa qui peut me soutenir à son na téléphone to akabela quelque chose na son téléphone et que ça va bien na habité maman océan ce que ça va ba ko ba merci ndeko na ngai tozali penza kokoma na suka bandeko na ngai ya solo mpona zwa ndeko po toswane boye nalekaki na bakanal kaka nde nayebisi biloke mikolo eza ebele ndeko aza na telefone te nayebi ete naza na bandeko me nakotanga bakombo te pamba te diabulu azaka moto mabe me mbela oyo nayebi ekwela mabele kitoko me nayebi mpe naza na bandeko oyo bazozela ke moninga mama oseya na babandeko tinda te mponga mpe natinda ndeko na nga oyebi nde tosololaki tinda ozela mutu te ozela te tinda bandeko wana pe musuba ko tinda yo déjà oza nango tinda ndeko nanga tango ekoya ekolia matin ndeko nanga c'est ça soko le beta maman c'est un place bo sala ba préparative tindelenga video yanga moko ngana zaka buka mona buka kokela pona Congo nazala kalanga na tina kolia mboka mutu te ça boy naza po ba o bayebinga place na botami na papa nanga na mama nanga pe bayebi place o ba o bayebi place na zaka na nzambe nazaka la soko kabelinga te eza yanga te na olia ngote place otindeli mutu ekokoma yango moni bato bapesa nga confiance mpo nalingaka nazala mwa lolenge moko naza mosantu te
pour 3 fois ça eza nzambe mais nga lokola nazali adepte ya nzambe nalingaka natambola quand même na sa makolo na ye po rejeter nga te po ba conséquence ezalaka mais pardon alimbisaka mais conséquence oko piriger yango et pas nzambe eza bon alors nalingaka conséquence te po na yebi bande konanga to sunga bango ta musula so boya ko exposer bango parce que baza batu auto ko sala ba misala pe ba volontaire ba komi ebele pe baza ebele pe bazo tungisala ba misusu maman c'est ndenge nini maman c'est ya alors ba kina biso boye mais to yebi eloko nyezo freiner biso parce que ka to bien mais soko to ba yebi sangai pesa biso numéro maman c'est biso moto benga ya bité bo sala kimia tozo sala bango pour ka to bien c'est ya te pour la nini bana wana il faut baza motiver azo kende tumba kotindika bala batu bongo te boza mitema ndeko langa mutu azo kende bunda ata yo moko soki lelo na este ba oboma biso to gagner te boye biti nango bana ration te bana minduki te katuku bien zeko sala makambo ndeko nanga bilope fo bomba parce que tozo sala makambo soso oui na ba marche ko bima men na makambo na biso fo bomba mama maloba moke poto ka bona biso merci maman Océan ya liboso na pesi bandeko na biso nyoso ba kolanda biso mbote bisika nyoso bozali combat oyo esenga ba stratégie za la makasi parce que moni mikolo yo bazo luka biso na ba façon nyoso mais avec Dieu nous sommes toujours des vainqueurs amen yango toza ko sala makambo yo na ba stratégie pour que to koka ko zo victoire na biso po to za biso so malamu na yango na sendi lisusu na bandeko nyonso oyo baza ko landa biso que c'est le bon moment balobaka ezana ta ko lela ezana ta ko sika ezana ta ko lona ezana ta ko buka awa sikoto ko na tanga ko lona oyo akopesa aloni na mabele malamu ayebake ako récolter yango na sendi bandeko oyo bakosunga komba oyo toyeba komi batela toza na discrétion parce que combat oyo ezosenga batu oyo bayebi ko maîtriser ba paramètres nyonso soki to komi batu ngana sala kiboy na tinda kiboy na sala kiboy tozo buma combat na yebi ke mutu oyo toche motema mama Océan de la presse aza mutu oyo motema za ko fongama aza mutu oyo avanda kana batu aza mutu oyo ami pesi na souci mboka na biso soki lelo ko komi akobenga biso poto yeba ko sala mama kamunoso pour que elonga epesemi na ngai ndenge na mesana nazana mwa kimbamba la moko ya téléphone bakabelinga wana soki obeninga okozwa ngai eza plus 243 82 95 76 227 plus 243 na chaka 8 na chede na che 9 na che 5 na che 7 na che 6 bademi bale p7 na suka yango na lobina molai plus 243 82 95 76 227 wana ndeza numéro na ngai wala za WhatsApp te zakaka ya batouche pona obenga ye na appel normal soki olongozo ye peut-être obenge kotoyo to pesi téléphone so poza na téléphone otindi na lombango et comme pondeko a se servir parce que c'est ya téléphone toza na lotili ki te bandeko la ngai esengé to bunda tam so bengi mamo c'est 11 juillet pondeko moka komelinga message rabe yango la tsaka nini yango ka tapete toza na lotili ki te ndeko na ngai na ko boya yo to beanga ta po finganga ata po baba kam kitoko tam so finga muso ko finganga ngabe na yeba kiteke na sala mabe o corriger ngate biso to lobaka mbomba lila ko botema sanduku toza na lotili ki te courant ezalité toza ko nyoko yango moita msobengi mamo Océan ozuete komona mabete ndeko langa téléphone eza polele na numéro o batu bazala kalango o pesa affiché za wana bosunga mingi toza na besoin téléphone pe bino batu bazala posa kotinda botinda merci encore une fois ndeko langa pour le déplacement merci na bino nyoso balandi merci tofingi motote likambola motote tozali bobele kolobela nation oyeke na kobeba elingi koma lokola poubelle ya moto nyonso aboka lisho na ye elingi ekoma lokola elanga ya moto nyonso azala droit ya kobuka oke bible lobi okoki kokata nzete na lopango ya moto te sans permission okoki kolongola borne ya moto te na lopango ya moto mais ya Congo na ba borne na ba nzete bali kokata bali kosalela yango sans permission ya ba congolais yango biso tolingi to mettre fin na likambo oyo bosunga bitumba oyo merci l'équipe technique aboya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Morabiso merci na Mamour d'Angola la mokiteno Florence ya Matondo Bido et songwete na kankola bombe kayo kulo fokota kwa kelemba lango
bakulaka losako ekino bampangi ya mono biso banso tozali lisanga po ete moto azobika malamu azali te mokongo moluba moswahili mongala tozali ensemble mpona kobundela la République démocratique du Congo mais eno na makambo oyo famille ya Tshisekedi ezali kosala na nsima ya liwa ya papa na bango toboyi yango mpe totelemeli yango parce que ezali eloko ya malamu te toboyi yango na dernière énergie mpe tolobi mama Mar tozali mama Delila tokotikalaka kosepela na Congo te place na yo ezali libanda ya jardin ozonga na ngola okele kovanda na mboka na bino na souffrance oyo kokisa bakongomani tolingi yango te etumba ezali makasi kasi biso tona makasi te lokwa tolela nzambe tokolonga kasi tokosela nzambe makambo te tosomba ba outillage kato ko bien nzala yo ezali très important po lobi nango o condamner motu te po lobi nango o condamner motu te kila me plus 49 bokla le connaît fa pekato basala ka soulèvement na misolo na ba préparatif baloba et les kamisala nebele tokuta la soki yeso été bye.